Kamboye. 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 Bajenoye. 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 Eunwe. Embazie. Bilongo bia kulwe. Yangalala. Esengo be esengo te. Kiese voka kiese kwe. Tsai voka tsai kwe. Lelo ezali mardi eza mokolo na biso ba jeune toyokaka makambo ya 5 mois epai ya papa Mbenza. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Lelo batata batikila biso programme ya botongo ya Yerusalemi. Tango Yerusalemi bandaki oyo akoki kovanda na Yerusalemi oyo ayebi misala maboko ndenge tobandelaki awa. C'est vrai oyo bayebaki misala bakotaki bavandaki pesi bango bakan baza kovanda ndenge toyebelaki likambo yango. Totonga nini bandelaki eseka dekayes misala liboso eseka dekayes po pasi ezalaki bazalaki kobengana bana classe ozalaki mbangiste moyen otanga na baklasse mosusu eza te kende mpe na hôpital bie dispensaire kobengana yango tolobi ke biso tosalaki mpe ya biso moko nsima mpe ekokota école de pasteur na Nzalabula mpona kotinda bapasteur bakende partout koteya likambo ya tata Kimbangu ntina likolo wana kolakisa ke kamba formation ya nkamba mpo ezalaki sans programme bato na façon na bango ya kodirige ya kotambusa de bapapa basalaki programme. Alors ntango batiaki libanga ya ndako ya Nzambe balobi alingi atonga mboka na ye nkamba nde apesaki permission ya kotonga partout. Tout d'abord babrike bandelaki na lutendele balobi lisusu alingi asala commerce ya babrike soki babrike wana ntango esili yango batongaki ndako ya Nzambe matete makambo nyonso mpo baza kolanda bato baza komona ke aza na nzela. Lelo oyo alobaki ke tozaki kofrene mpo na nkamba mpo na nini. Tout d'abord bato batonga nano ebipai na bango yango tozomona ke bafongolaki nzela na 5 mois tokomi kotonga Yerusalemi programme bapesaki biso. Alors tokomi na niveau ya kiemba na longa papa Mbenza ake kolakisa longa tosuka wana te pioko ezali kozela biso suka wana te université ya Lutendele kosalama mpe wana ekosenga makambo mingi pratique nango oyo bana kozala na Pemba oyo tata Diswema apesaka mabele na tata Kimbangu na 1913
nyonso wana tobosani likambo te toza kokende tokosala mpe tokosala te force ezali mpe ezali te mbongo ezali mpe ezali te mpo na nyonso nalobi papa elebe leka d'école leka papa mpe leka tata ndungi pardon soki bachapitre ezali botangela biso bachapitre wana toyokane mpo makambo ngasi nafongoli nzela Merci, Tata Molimo Sant, Mokonza Boule, Mokonza Lingomba, la kopesa biso maloba. Chapitre, Oyo, Tata Mokonza Boule, Mokonza Lingomba, pesa kibiso, yango tozali kotanga, la matai, Mokapo ya Tokumi Bale, Namine, Nanzela, ya Tokumine, na misa tukino tukumine na sambo. Matthieu chapitre 24 Toto kiti dans le chapitre 24 verset 44 à 47. Et tangel na biso ezali boina komba tata mwana pe tata mulusanto. Yango wana bino mpe bozalaka na ekenge tango nyonso pamba te mwana ya moto akoya na ngonga oyo bino boyebi te bozalaka lokola mosali ya malamu mpe ya mayele oyo mokonzi na ye atie kapita ya basali na ye mpo apesaka bango bilei na ntango ekoki esengo mingi na mosali wana soki mokonzi azongi pe akuti ye azali kosala mosala nalobi na bino ya solo mokonzi wana akotia biloko na ye nyonso na maboko na ye na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Sant tolandi introduction ya tata Mokonza Boule Mokonza Lingomba ndenge apeseli biso yango totangi texte oyo apesaki biso kotanga Matthieu chapitre 24 verset 44 à 47. L'introduction maloba ya papa tolandi azali solo kopesa bilei na basali ba oyo batikelaki ye na ntango ekoki soki ntango ekoki abimisi likanisi oyo soki ngonga oyo ekoki abimisi oyo tolandi ndenga lobi soki makasi ezali soki mbongo ezali pamba te lelo toza na longa lobi ekozala mpioka lobi kuna université siboki mbangu na lutendele mpe bongo na bongo meneteni oyo biso tokuti kotanga mokanda oyo ezali kolakisa biso croyant ete esengeli na biso kokengela mpe kozala na ngele to koveye mpo toyebi boyei ya mwana na moto ekozala na ngonga oyo moto moko ayebi te
oyo ezali lisese oyo ya mosali oyo azali kosala mosala na ye na ndenge batikelaki ye na botosi bonso na nkolo na ye. Mosali yango azali kokengela soko mati moke na verset 22 komona te mosali azali kokengela tango azali kokengela mikolo mpe lolenge ya mosala yango esengeli esalama na ntango yango soki ekoki. Azali kobibongisela azali nzela soki tokiti bandi na verset 44 esika totangi toli azali kobongisa mpe kozali kolakisa mosala yango na bosembo mpo ete akokisa bilaka oyo batikelaki ye. Mosali oyo akokutama na lolenge wana la lolenge oyo bapeselaki misala babi akozwa lifuti monene bakozwa biloko nyonso bakopesa yango na ye mpote akokosala mosala kitoko. Makambo totangi kuna ezali solo makasi ya liboso batotangi kokengela mpe kobongisa ya solo batata ba mama toyebi ngonga te toyebi mokolo te na ntango nyonso bapesi programme mutu na mutu aveye amibongisa azala souple azala prêt na koyamba programme wana mpasi toyebi ngonga te tokokozala na nzoto makasi na ntongo na mpoko tokwei maladi to tokufi tokokendela kuna ndenge nini ntango bakotuna biso makambo misato batikelaki biso bolingo mbeku misala esengeli ntango nyonso tozalaka na misala malamu pamba te bakofuta biso na mosala oyo tozali kosala. Soki tozali kosala mosala na biso na bosembo to tozali kosala mosala na biso na molongo ne tokozwa pe lifuti ya kitoko. Lifuti ya bosembo soki bakokuta biso pe na bosembo soki tozali kotia biloko nyonso na molongo ndenge mokonzi atikelaki yango. Pona ntina kosala mosala kitoko ya kosala mosala malamu esengeli tosala mosala yango na ngonga na retard te. Soki ngonga epesami mpona mosala wana esengeli totelema tosala yango. Tosalaka ntango nyonso misala kitoko to tosaka ngonga. Ntango mosusu mosala epesameli biso na ntongo me toye na 12h to na 15h 30 minutes après toke to tokomi na mosala yango tokufeli masolo mosala yango ezali kosala malamu te. Mokanda oyo ezali kolamusa biso basali ete tokokozwa ba responsabilité na biso ezala biso basali ezala biso bandimi mokumba o batikelaki biso ete toyeba kotonga Yerusalem. Po soki totongi Yerusalem te pasi na biso ekosila te toyebi testament ya papa Mfuma Mbanza. Esengeli na biso bakroyant tozala mayele mpo ete ntango nyonso bazali kopesa mosala tozala na confiance monene na biso moko mpe confiance monene na oyo azali kopesa biso mosala yango tosala. Yango na batata ba mama toluka koyeba te ke mosala oyo ntango tokosala yango na nsima nango tokozwa nini te ata tosali te mikolo koya tokokosala yango te ngongo epesemeli biso kosala tokokosala yango. Mokanda oyo ezali kolakisa biso ezali koteya biso ete tokosamaka te na bisengo ya mokili ete mo eloko na ngai oyo ngai nazwi malamu nasalela yango boye toyokaka biyoka okuna balobi boye okuna basali boye yango ezali kolongola biso na nzela oyo biso kanaki kosala makambo kitoko. E na ntango tozosala mosala na biso yango eza kosenga biso discipline. Mosala na biso ekoki kosalama na désordre te ekosalama na kotosa mobeko oyo Nzambe apesaki biso. Parce que soki tosali mosala na discipline na indiscipline na kozanga botosi mosala na biso ekokende malamu te. Tozalaka pe distrait te. Mokando ezali kolakisa biso ete kokengela ntango nyonso mpo ete distraction ezali makasi na kati na mokili. Soki tokoti na kati na distraction alors objectif oyo epesameli biso atteindre yango te. Alors ntango mokonzi na biso akomonana ekopesa biso pasi nzoka nde na ntango wana po to éviter distraction
cohésion na biso ekozala na bolingo oyo nyonso tokosala tosala ngo na bolingo ndenge apôtre Paul alobi na Colossiens chapitre 3 verset 14 soki tokangami na bolingo yango nde kozala lien ya perfection na biso po te mosala na biso ekende liboso mosala oyo litei oyo ezali kokebisa biso ndenge tolobi na ntina na distraction kuna balobi boye kuna babaloli boye kuna basali boye biso tozali kuna te matoi na biso na nkamba mayele na biso makanisi na biso na nkamba ndenge tolobaka soki balobi nkamba eliyoba oyo elobi mokonzi abule mokonzi alingomba nkolo yesu ntango apesaki matei oyo ayebaki na suka ye komibimisa ete ngai ntango naza kokende naza na mingi akoyebisa bino meboko koyamba yango te me ntango molimo santo akoya nde akoyebisa bino makambo yango nyonso bayebakengelaki nde bayebaki boyei ya molimo santo ndakisa yo na ngai ndenge tovandi awa me kasi boyo bakengelaki te bayeba te ke molimo santo azali asila koya mpe azali kosala kati na biso yango ntango papa Simon Kimbangu aye atikili biso bamvwala misato ntango asali mosala na ye akoki kosala yango te parce que 5 mois ekoki te mpe na kati ya tribulation oyo azalaki na yango nde atikaki biso bamvwala misato babundi lingomba etelemi ndenge tolandi papa auti koloba genèse ya lingomba ndenge ebandaki ndenge misala ebandaki ntango bapapa babundi kosala mosala na suka balobi oyo biso tosali te tata na biso ntango ye moka kozonga akosala mosala wana donc na ntango wana nkolo alobaki te bokengela po te nkolo na bino akoya nzoka nde nkolo na biso asila ekoya ye tofandi na ye papa Simon Kimbangu kiangani azali kopesa biso siko ba programme tosili kolanda yango ete tokosala boyi ma tango lokola lobi wana esengeli biso to bande deja kokengela tomikengela tomibatela tozala éveillé po te tango mosala ngo ekokoma na tango nango mbala moko tobandi kosala yango donc na bokuse na sili kolobela kokengela komibongisa kozala sembo kolongola négligence pe tosaka misala oyo bazali kopesa biso po te lifuti na biso ebomami kuna napesi lisusu kaka Colossiens chapitre 3 verset 23 à 25 nantila na misala yango de tolobaki te fo esala na ordre yango na kolobela liloba moko moke sur obéissance botosi Josué chapitre 1 verset 7 botosi to pengwa na gauche te to penga na droite te tozala liman na oyo orientation nyonso oyo azali kopesa biso mpote tokokomema musala na liboso botosi ya liloba na Nzambe eza na ntina monene batata ba mama ekokolisa molimo na biso soki toza obéissant molimo na biso ekokola tokozala molongo na plan na ye bosoki toza na botosi te tokokota na vision na ye te bosoki tokoti na vision na ye te ezali échec epai na biso tokozala bomoko na ye union na biso bosangali na biso ekozala na botosi pourtant toza na botosi makasi toza na bosangali na ye toza na union na ye ekofongolela biso banzela ya mapamboli balobi na biso kuna te soki bokosilisa kotonga Yelusalemi te mpasi na bino ekosila te bayi mutu oyo azalaka na botosi azalaka sous protection ya Nzambe soki oza na botosi te oza na union na Nzambe te akokengela yo te botosi ekofongolela biso bilaka oyo nyonso epesemelaki biso tokozwa yango na ntina na botosi mais soki botosi ezali te en tout cas pour l'accomplissement ya ba promesse kati na biso ekozala mwa mpasi na nsima boliwa na biso soki botosi ezali nde tokomi basantu pourtant tokozala basantu na ntina na botosi soki liwa ezali nikakatano se yeli biso Nzambe akozala prêt akosonga biso batata ba mama soki tozwi ndakisa bana Israël lelo tozali kotanga pe histoire ya bana Israël mokolo na mokolo ezali pona botosi soki bazaki na botosi te nde ezali kotanga komo na bango te na kati na likambo oyo tovandi lelo botosi yango nde ekumisaka tata Nzambe kasi botosi yango efengele salama
na ngonga oyo ye asengi yango, na ngonga oyo azali na mposa na yango. Azali na mposa na yango lelo mposa ezali te nzanza longa ekokotongama. Mais ceux qui tosali yango te, oyo tokosala yango na année prochaine, tokosala yango na 2028, botosi na biso na kozanantina te. Ntango oyo sengami botosi na biso yango oyo. Lobi te lelo nde botosi na biso sengami pote musala wana ekomona na kati na bato. Yango nde ekolongisa biso. So tozwi ndakisa muke na Daniel na chapitre 1 na verset 8. Daniel na mboka mopaya zalaki akofeleki kolia te biloko ya mokonzi. Mais allez yango te akangabi kaka na ordre oyo ye ayebi na bunkoko oyo ye ayebaki nzambe alongisaki ye. Yango na biso batata ba mama toza na bobangi te, to mona munene musala te, to tala tango te, tango esalaka te, mais volonté nde mutu esalaka ndenge pa mfoma zezai koloba. Yango na ntango yango epesa mi biso yango lobi te yango pote tango to kokotela musala wana désordre ezala te, botosi ezala makasi. Tata Molimo Centre na Téléméwan. Merci. Na komona nzambe tata mwana tata Molimo Centre. Merci. Tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu kiangani na ndenge opesi biso maloba pe komine esika oyo yanga moombu na yo. Papa epesa melaki mokumba to soki toke kotanga yango na Genèse chapitre 11 verset 4. Baoyo batongaka babele ya kala tolingi totia nano likeseni. Boyo batongaka babele ya kala batongaki yango na lolendo na mposa na bango ya bonzoto. Parce que ce qui est au yango na Genèse chapitre 11 verset 4. Balobi tokotonga ndako. Songe na yango ti esika nzambe azali. Bongo to misale la kombo na biso ezala monene. Balukaki lokumu ya nzambe te. Balukaki de lokumu ya bango moko batu. Basalaki yango mpwete nzambe azwa lokumu te, me bango moko bazwa lokumu. Wana nde ezalaki na babele ya kala. Basalaki yango mpwete nzambe azwa lokumu te, me po bango moko bazwa lokumu, bamona na batu minene. Nzambe bango misatu bakitu abitoki na kotala musala mutu azali batu bazali kosala. Wana ezalaki na mbanza Kongo. Tango bango bakiti batali balobi oye ezali kaka ebandeli. Oye ezali kaka ebandeli. Soki totiki bango basala kaka boye, oye kolinga bango kosala, bakosala. Yango wana pe nzambe apanzaki likambo wana atiaki yango ndelo. Wana ezalaki na babele ya kala. Bapanzanaka. Lelo soki omone moto akoloba monoko bo okanisi ke yazali kosakana me nzoka nenkota na ye kaka yango wana topanzanaka. Sasa epi biso tozali kotonga Yerusalem na sika. Na Hébreu chapitre 11 verset 10. Saint Paul azali koloba na biso batu na tina na elikia oyo bazalaki na bango bazalaki kozela Yerusalem to cité ya sika oyo nzambe ye moko akozala architecte pe bâtisseur na yango. Donc tozali kotia nano lekeseni na oya kala no ya sika. Nzambe ye moko architecte pe motongi bâtisseur na yango nzambe ye moko. Et zali lisusu teke bato badu initiative ya kotonga. Mais zali likambo euti epai na tata nzambe. Ye moko architecte, ye moko bâtisseur na yango motongi. Saint Paul alobaki yango ndenge wana. Et n'Apocalypse chapitre 21 verset 2 te koya kokoma na 8.
kuna nde nkolo Yesu alakisi na Jean esangana patamo azali komona tata Nzambe azali kokita ema na ye ekomi elongo na batu pe mongongo elobi tala ema na Nzambe elongo na batu Nzambe ye moko akozala elongo na batu Yerusalem na sika yango wana nde ezali kokita ndenge ekomami na Apocalypse chapitre 21 verset 2 jusqu'au 8 Nzambe elongo na batu yende akotonga Yerusalem na sika yende motonge pe bâtisseur na yango ezali lisusu batute nde ye moko Nzambe azali kotonga yango mpo na lokumu oyo ye Nzambe mpo na nkemo oyo ye Nzambe yango na bakebisi biso balobi na 1 Corinthiens na 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 elobi na biso alobi makambo nyonso bino bokosala ezala kolia ezala kobela ezala makambo nyonso tu mais nyonso bino bokosala bosala ngo mpo na nkembo na Nzambe. Et dans 2 Jacques chapitre 2 verset 26 ekomi na biso boye ete kondima oyo ezali misala ezali kondima ya kofa Yerusalem oyo ezali kotongama ezali Yerusalem euti na likolo yango nde se ekiti emotongi nango bâtisseur na yango Nzambe ye moko moto mosusu te. Na 1960 tango papa Dialunga nazali kolongwa kuna na ngome Kintsuka na mois avril komata awa alobi na kei kovanda esika moko na tata kuna na Nkamba po ete Nkamba etongama alobi na kei kovanda esika moko na tata etango nzoto ya papa Kimbangu ekomi na biso awa na Nkamba papa mokonjabule yendo ozalaki na âge 9 ans yondo pesaki fleur nzoto ekoti banda tango wana ye moko nkolo na biso Yesu Kristo na boye na ya mibale na nkombo na ye asika nde avandi awa na Nkamba mpo na programme ya botongi ndenge yo lobi yango na introduction ya mboka oyo architecte ezali ye moko Nzambe yende azali kotonga yango evandelo ya Nzambe elongo na bato tozali kotonga yango mpo na nini mpo ete toyeba kozwa mapamboli tozali kotonga yango mpo na nini mpo ete toyeba kozonga na kati na mokili ya sika na esika oyo biso tolongolamaki Nzambe azongisa biso na esika yango ya sika nde Yerusalem na siko ezali kotongama esika mosusu te na Yerusalem oyo ezali kotongama ya sika nkolo Yesu alobaka likambo na Matthieu chapitre 12 verset 30 nkolo alobaki boyo oyo azali na ngai elongo yende wana ya ngai donc oyo azali na ngai wana liloba nkolo Yesu oyo azali na ngai oyo azali kosala elongo na ngai ye azali ya ngai kasi oyo azali kosala na ngai te azali kosangisa elongo na ngai te yene moto wana azali kopanza yango wana papa Dialunga na kianga na tikelaki yo liloba tata mokonjabula lobi ba oyo yo kotinda bakondimela yo ya yo kasi oyo kotinda bakondimela yo te bazali ya yo te kolo Yesu liloba na ye atikaki yango na Matthieu chapitre 12 verset 30 yango wana kotosa ndenge kolega lobi kotosa motindami oyo aponamaki na kati na mosala yango wana ezali clé ya réussite Nzambe azalaka Nzambe ya ordre alingaka désordre te biso sika boye tokomi na longa papa na kozwaka mwa
kozonga mwa moke na oyo babengi histoire. Parce que soko tozali koyeba histoire te, tozali kopengwa mingi. Papa Kimbangu abandi musala ne na 1921. Koya ya Papa Kimbangu akutaki mokili ndenge nini. Potokoloba likamo moko ya ntina wana. D'abord, traite négrière qui bombo ezalaki. Banda na 1482-84 na découverte ya royaume de Congo pona kokamataka ka parti oyo. Papa traite négrière, to esclavage, bateau environ, banda chiffre, ils ont varié, mais et bandé na 12 500 000 bateaux. Mwindo bateka maka, lokola baum. Et na histoire, ils allaient kolakisa biso que mbongo ya traite négrière, oyo bateka bateau, ils allaient ki ba capitaux oyo, basalaki révolution industrielle occidentale, na passe ya moto mwindo. Donc moto mwindo amoni passe. Papa nanga moto mwindo amoni passe. Batata ba mama ba jeune, bonjo sutu baza kolanda. Tomoni passe. So to kena kuna te na détail ya passe ya moto. Moto mwindo particulièrement boyo bakenaki na côté Atlantique, ezala en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, bonjo so wana ba mona passe plus de 12 500 000 ya batu. Esclavage. Et mbongo wana yangonde finança qui ba capitaux et finança qui la révolution industrielle ba grande société oyo ya ba mindele. Motomwindo amoni passe. Et c'est comme cela que Papa Kimbangu akoya ko botama. Tango ya botami esclavage wana pe eyekosila. Papa Kimbangu ezala passe ezala ki ayaki na kati d'abord esclavage et puis colonisation systématique. Mboko oyo et moto na moto azwa ki eteni na ye. Il y a botami na 1887, 2 ans après la conférence de Berlin, et Kabola Kimboko, où est-ce qui royaume de Congo, comme Congo belge, Congo portugais, Congo français, etc. Mpasio ezalaka ya kosakanate de 1885 wana na conférence de Berlin te. Il y a Botamaki sous l'état indépendant du Congo, il y a roi Léopold II, et Salaki Mokili aye moko, propriété privée na Tito Komi, na 1908, nde eye koko ma colonie du Congo belge. 1921, abani mosalane. Soki tata kimbango ayakate, tolingaki kosuka ndenge nini. Boye ba yebi histoire, ba yebi que la veille, il y a le 15 novembre, pour être comme la colonie du Congo belge, on a dû brûler les archives. Les lois qui ont été na Australie, et ça là qui mboka bato mwindo, mais comment mboka ba mindele? Mboko mokilo yelingai ko sala ndenge nini? Soko tata kimbango abunda ke tumo yote mboko yelingai ko koma ndenge nini? Bazako loba 1 franc belge investi au Congo en rapporte 4. Balinga ko sala na mboko ndenge nini? Menzambe ayekotia barrage. Wana ezali na 1900. Mais ce n'est pas seulement ça. Pour bato mingi bazali na biso moko conscience wana ndenge baloba le coma de Papa Kimbangu et la prise de conscience bato bazako yebate likambo mingi to mona ngolo kola liseki mais sacrifice ya ko sakanate. Non seulement l'esclavage, non seulement la colonisation, mais Kamata lisusu guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. La première guerre mondiale, environ de 15, de 15 à 65 millions à Batubakofaki. Et puis, Kamata lisusu, deuxième guerre mondiale. Papa Kimbangu a botami et a bani mosala naye. Esclavage, colonisation, première guerre, deuxième guerre mondiale, bato mokile qui presque un Golgotha. Et puis ensuite, toye kokoma nalikamo oyo, maladie du sommeil, ba fièvre effort de guerre. Donc to zalaka n'ampasse kiemba oyo moto mwinda kokaki kobi longola yende na ye mon côté. Tata Kimbangu akangoli biso tozu bonsomme. C'est l'occasion parfois de dire merci. Tozu bonsomme.
sikabo todui nini todui mokili memeli biso l'état memeli biso lingomba bien sûr et todui Yelusalem na sika. Donc projet ankolo yesu tango ye alobi papa kimbango ba serviteur nanga bazali infidèle na poni yo mpo 1 ote ya bato mwindu 2 o salisa bango 3 o longola bango na kati na boombu 4 o tambolisa bango 5 o kotisa bango na kati na mokili ya elaka wana feuille de route ndenge bayokani ye na nkolo yesu nkamba oyo ekomi Yelusalem na sika pona nini kotia kimia na bisika oyo ezalaki bitumba oyo ekomaki Golgotha oyo ekomaki mpasi ekotia boyenge bene ndenge collègue auti koloba kotia boyenge bene na kati na mokili et puis kopangwisa mpisoli na misu na bato bazali na maleli na Apocalypse 21 verset 7 apangwisi mpisoli mpe akawisi yango kotonga mokili mwasika tala likamalambo ezali kati na biso. Et donc likambo oyo ezala lingomba oyo ezala Yelusalem tozali kotonga tokomi na phase ya longa esengeli moko na biso tokamatango avec le plus grand sérieux tobatela yango lokola leki ndenge tata mokonzi abulo lobaki vous avez raison c'est la dernière chance. Dernière chance na biso kakango mbaloso to BBC 5e génération ezalité ekosuka la biso ndengeni omoni ba américain papa États-Unis d'Amérique c'est plus ou moins 9 867 000 km² États-Unis 340 millions d'habitants mais bango ba komi na développement na pona nini basimba ki Israël basimba bazalaki na église kuna ya mormo ezalaki na mibeko makasi tata molio mosanto pe papa diange na zakolo mibeko tango ezalaki makasi kuna epai na bango ekomi église évangélique ebele kuna epai na bango likambo na lingomba basimba ki yango makasi na l'état na bango badupe développement soko tokamati lelo Suisse à l'époque batu baye baka secret wana te ezalaki tango ba Suisse 10 moyo faculté à théologie na kanisi papa ezalaki c'est ezali dim ya ba chrétien ya église morave bazako pesa 10 na bango yango na bato ngeki pe mo bandako wana nzambe pe apamola ki bango pe comme na Suisse pe bien sûr bazali na ba intelligence na bango mais nzambe pe apamola ki lelo faculté na biso moko lingombo il faut essayer de se battre la en charge nouvelle génération ezali na yangwana papa diange na sala ki 24 heures na Congo Brazza 24 heures na Kinshasa 24 heures na Luanda donc ezala Congo Brazzaville ezala Angola ezala RDC batata toujours na mabonde na mboka oyo misato ezala na programme ya tata Nzambe. J'ai expliqué que ça fait environ 6 millions. États-Unis, c'est 9 millions, mais c'est 6 millions de kilomètres carrés. Moka oyo nzambe atia ba richesse mingi na Angola, mingi na RDC, mingi pe na Congo. Parce qu'azali na programme ya kotonga mboka oyo eko sangisa mabota nyonso tout mokili ezwa kimia ezwa esengo. Donc l'État ezala l'État ngana zolo bayango ezala l'État na bamboko protection ya église kimbangiste protection ya mokonzi église kimbangiste protection ya nkamba Yelusalem na sika nazana esengo na kombona ndenge baya kotia protection ya kilongo awa l'État mais protection wana ezali nécessaire pona kosilisa Abraham apesaki Melkisedek apesaki edim natango wana Salem ezalaki 1 km 200 mètres ezalaki nango même superficie qu'un camp actuel 800 mètres de largeur 1 km 200 mètres de longueur exactement superficie oyo ya sommet ya montagne sainte Abraham apesaki wana et Melkisedek apambolaki Abraham tala libota na Abraham lipamboliti kino mokolo malelo biso mpe tozali kotonga longa
longa oyo epesa beli biso ezali koleisa mabota manso ya mokili mobimba bakuuta na Amerika bakuuta na bisika bakoya awa na nkama mpo na nini nzala ekokota na kati na mokili ya liloba ya tata molio mosantu bato bakoya awa il faut koleisa bango na liloba esengeli biso mpe kolalisa bango na bacondition oyo ndenge papa Diange alobaki bacondition ya kitoko bato wana nyonso to bakoya awa étant ezalité batata ba maman boyebi forgeron na soki si wana forgeron soki bomoni forgeron opesi forgeron ebende wana ezali epai na forgeron mpo a changer forme ya ebende wana atia kango na moto makasi soko moto engalisi ebende forgeron ako changer forme na yango ako komisa yango soit pau Congo ou bien machette mais il faut d'abord atia yango moto à partir de 1956 comme atakuna Bangkok na biso bazalaki na bolingo ya 56 ba mi pesaki na kata lingomo mabonde les zalaki makasi et bolingo ya 56 et mi beko pe zalaki et fin de fin Nzambe atiaki bilaka mokuse soki to moni tata mokonzabule tata molio mosantu azali kosalisa misala oyo ya mbangu asengeli biso pe bolingo asengeli biso lisusu mibeko makasi asengeli biso misala ezali kokende c'est que Nzambe azali na likambo ya malamu ya kopesa epai na biso bana na ye mais tozala kaka na botosi nantina na mibeko tata moko soki tolobi yango te kozala nyongo tata moko akena komela autaki awa na nkamba ake komela masanga na Kinshasa kandege basenga autorisation awa ake komela masanga tango ameli masanga kuna bana balobi papa yo vani na nkama mingi po nzoto no ezala malamu lia memela école ba melisi école ameli 2-3 mois après papa wana ye kozonga na nkama papa mfuma mbanza atoni boni Kinshasa habité to uti Kinshasa ezali bien yo lia tobela ya lobi kuna Kinshasa ezali bien bana mazamala papa lobi Kinshasa ezali bien sur place kakao tata wana asanji lotoko kutu ya njungo ya lotoko kutu bien solo ya masanga we ezalaki bato nyonso to bakanyika jolo nuini malafu makambo ya koboma donc batata ba mama nkambo tozali kotonga nkolo mibeko ifo azala et tata molio mosantu azali koyeba makambo nyonso ebomama nuini malafu vraiment nuini malafu solo esengelaki balongola maintenant les solo ezalaki boyande mpe tata Salomo ntsoni zampilei tout ça tata Salomo eyali mfomu ya minsiku nuini malafu ku Kinshasa malafu wana yakanisaki esile nzoka nde ezala aye kobimisa mwana nkambo otali mosusu papa Diangenda ayebisi ngai ezali secrétaire naza kobimisa ifo eza kaka mwa lokola lite naza komona mpe esika tozalaki miso mibale aza koyebisa ngai bibikolo ezali koya papa elebe tu sais comment ça va se passer je ne sais pas alobi omoni moto oyo abomaki moto obomi moto wana akenaki kuna otekaki moto wana akei okomona kaka à un moment nayebi mokolo te nayebi date te esika yo telemi mabele ningani bato nyonso yo bomaki babimeli yo pesanga mosulu na ngai yo liaki papa Diange naza koyoka ngai ye moto alobelaki ngai likambo pesanga mosulu no liaki o balola miso boye bango nyonso to ba entouré yo ondire olingo sala meeting bato nyonso to ba entouré pesanga mosulu no liaki mayele masali nini masili ekimelo ezati mayele mpe esili pesa mosulu nanga babengi yango mokolo na vengeance pasi
ezali koya. Donc batata ba maman toza kotonga longa mais mibeko eye isabela biso makasi sinon to koyoka soni. Maintenant bakoloba pesa abeto ka likof na libumu ndenge papa lobaki obani ko sanza misuni nyonso to yo o leaki nzokande kala misuni talaste soni ya faso wana o sanji misuni otali makambo ezali koya ya pasi tokotika la combien na kama tokosala ndenge nini. Donc tokozali kosala musala mais bibeko ezala makasi bokolo yango ekozala papa ndenge ya vani wana atali montre na ye butu akomisi yango moy akomisi yango butu makambo nyonso esala makana butu bobani kosala yango na moy soni ya faso ino yango na batata ba mama ozali na eloko na yo ya kopesa na Nzambe pesa kasi mibeko ezala makasi ezonga makasi e bolingo pe ezala makasi po Nzambe akofuta moto na mosala yako zali kosala e mosala peke na noki esila pe mbangu opasi na biso nyonso to esila na nkombo na tata mwana tata molimo mosantu. Na kombo na tata na mwana pe molimo santu mokonzi Nzambe mumbu na yo ayiko mitika liboso na yo ekomi tour na ngai na pesa oyo yo bombisaki epai na ngai yango na kubimisa na kombo na tata na mwana pe molimo santu Nzambe na biso tokolelaki na bamboka mwana mobali oyo akoli akoma kalukula enemi ya tata za kuimpose misala ya makasi na mwana ya mobali akuimpose misala ya bilanga na mwana ya mobali po tata zali komona mwana azakokola kolala kolamuka mwana oyo alinga koma mbuta akoma tata yepe c'est-à-dire akobala. Alors pression ya ndenge wana mwana bakotikela enzela asala ndenge alingite kote ya bana basi papa surtout na mayombi mwana mwasi po amema pidi ya bakoni papa okokanisa ke mwana oyo akokoma na mboka te. Donc nyonso wana kote ya bana basi baza koedike mwana mwasi ke olingi okoma mama okoleisa libota okobanda koyamba bapaya. Donc Nzambe na ngai tango oyo c'est nécessaire rythme oyo ozui yango ebongi na tango oyo ozali na bana na yo bakondima te ke papa ndenge to yambaki délégation ya ba afro-américain to nkamba zwaki avertissement te ke bapaya bazakoya pona problème tel mbala moko papa de lunga na vanda kiwana amona kaka batu bamibwaki na mabele bazolela papa tuni bazakolela pona nini batu oyo tia papa oyo bango yoka ka ba americain ba oyo te kasi bazakolela ndenge nini batu bawuti États-Unis d'Amérique tolobake kuna ndebo zuezali dossier na bango ezalaki ya monene baluka kikende kuna bango aleka président aux États-Unis papa de lunga na lobi yango kaka bazakolela bayebi teke ngamu tunavanda kawa de lunga na kasinga yoyi mokonzi Yesu Kristo bote ya bango balongola mpizoli balongoli mpizoli boyeba ke kuna bozokende kozonga nde kuna bino wana mutu akutia tembe na nkamba zana yete yende kuna bino azozwa mukumba ya kipresident pesa alima kibongo
tangu bamoni ete eloko yango ekomi sukali manda ezosila tozonga kuna tangu bayaki papa Fumambanza abomba papa yo moko muto yambaki mokumbati bolingi nini ya biso president double manda yango kaka boyeli papa obongisilaki bana nayo awa isika yo vandi nzambe na biso bikolo nyonso balingi bayela yo baroi bakoya bapresident baministre papa likanisi oyo ozwi ke kotunga kuna na longa bana na yo banso papa tokomi pesa tosala oyo yo olobi parce que soki yo papa olobi ozali na bana na mikili mingi ezala ya Afrique na mikili mingi ya Europe ti kuna na États-Unis meme kaka na yemoko RDC Congo Brazza na kuna na Angola toko sala musala papa yo tindi donc elingi koloba papa fongola kaka ba moyen kuna deja mokonzi ya misala na mboka na yo papa Mbenza kendeki deja kofungula bana na yo esika mikanda mikeyi papa fongolela bango kaka bazala na ba moyen moko na moko azala na makanisi ya nkamba ba gérer lingomba na boyokani oyo bakozwa yango nde eya na misala donc papa ozali na ba projet ya minene polikabo zobongisila mutu mwindo eza munene 3/4 ya pouvoir technologique toyoki papa ke kuna tozokende université oyo papa Fumambanza tila kilibanga akasi mwindo alingazwa 3/4 ba jeune savant il faut bazala na bisika bakoyekolela na ba condition pe elongo bani papa tia mabondeli na nord na sud na est na ouest biso bana na yo toza kotanga deja ke longa ekomi deja site historique misala mitambula po deja tata Fumambanza deja ni ataki kuna na miziki ya makasi nyoka misatu mobimbe kufa kina mukolo wana donc c'est déjà une victoire donc papa kozanga te kobengisa bengisa bayi bazali na mokumba commission elandila kaka donc papa biso totangi deja ke okomi deja na mwa ville kuna na longa kuna papa bana na yo bamususu bazana mbongo bayebi musala bakusalila ngo te bazana bango papa fungulila bana na yo na kanisi soki bolandili bana na bino papa bakoya to sala musala mabanga ekende kuna babrike etia makuna biso to kanisi soki to sali bongo papa moke moke to kende musika donc papa na mokuse papa Molimo Santo fungulila bana na yo po otonga mboka donc na kanisi ba mouvement
bai basili kolongola bakilo mususu yo moko papa koyeba ndenge kotambola na bango. Donc 3/4 oyo yo kopesa biso toyebi ete bolamu na biso ebelemi. Po yo moko moto olobaki ete Esau tango na ye ekoki. Kidi Esau biso batu mwindu. Donc Jacob papa azali kaka na 1/4. Donc opesa biso 3/4 na biso papa to sepela mango to senge pai na yo Nzambe na biso o kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Musantu. Merci Bambuta ndenge nasengaki po kolakisa biso po pesa biso oyo ekoki mpona Yelusalemi otangi oyo na Bible polobi mpe mingi yango wana pokende kovanda mpona ngai nakanisa kambo etikali nanga boye le 16 décembre na Kinshasa bajene bazokobongisa mokolo na bango bakosala ntinsani makasi oyo eza koleka awa tolobi na bango toyoka sanga malamu le 16 wana toyoka likambo oyo ekosepelisa biso mpo misala etambola bokende kovanda oyo etikali napesi papa Mbeza aloba lisusu oyo abongiseli biso. Merci papa. Biso tokobeta kaka sete